Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela Kayo. Edino. Yoza fin. Mutaleki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Fin. Edino Image motazo Panza Sango ya Paris partout. Edino Image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décodé à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimenanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apese la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue nanga bodo apeseli. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Masuru ya sika pour la cérémonie na bino, pour la mariage, anniversaire, baptême, na ba cérémonie nyonso, événement nyonso. Alors Congo Vibration et biso gâteau ya sika na kombo ya gâteau Vibration et kokuma mana chariot aquarium. Alors pour la kozwa gâteau oyo, ko contacter na numéro oyo 06 23 98 88 88. Et pour vous des numéros Zali 07 83 08 66 04. Congo Vibration et Elibiso Masolo ya sika. Gâteau Vibration nulle part ailleurs. Et kokumba mana chariot aquarium. Chariot aquarium on kokuta yango na Congo Vibration. Gâteau eza elengi pintalo moke. À négociable. Vraiment ceux qui ont lingi kozwa gâteau kitoko pour la fête na yo, pour la libala na yo, pour l'anniversaire na yo, to pour la baptême na yo. Luka Congo Vibration. Au bengi bango na numéro 06 23 98 88 88. Deuxième numéro exactement 07 83 08 66 04. Alors Congo Vibration et émission Masolo ya sika avec chariot aquarium. Wana nde masolo ya sika. Basolo oyo esalama na l'hôtel nulle part ailleurs. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. Mapango. Bosei ngai na lelia solo he kodecevoir na tena miso bato mai ya lomele solo komona e balili soka okoye na tempo yao. Bosei ngai na lelia solo he kodecevoir na tena miso bato mai ya lomele solo
ebani soka soka okoyeba te boya o Edino Image. Somo ezalinga tango nayokaki okokilo mitano Somo ezalinga tango nayokaki okokilo mitano Mwana mayele mwana zoba azali kaka bana tina nini okabona bana Mwana mayele mwana zoba azali kaka bana tina nini okabona bana Yamba ki malauka. Olaye. Il a réduit ma bise. Et ça me continue à vouloir.
Ouais. On compte la piste, s'il vous plaît. Io cangelinga e la possa morma e cocchi dai gawana coliateo susina motte marangani capo e bisangani na sala koko kufaji kana nayo na monio ni io bosana malobola kaka koko na simento malobola risakabato latina ngara tipetra olo makio komo meteo atapasi ya moja diwa Ebisangani na sala, c'est toi mon cœur, c'est toi ma vie. Avec ça, sans ton accord qu'on fait, l'ibala sur les yeux. Olaï. Tati okangeli ngaelogi, le lopos somo di maekoki, aiga wana koliateo, susina mote mananga di kapo. Yebisangani na sala Koko kufatika nayo na modio lingio bosala Palantangu Bon compte la piste s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vous dois, vous allez la ville, bon compte la piste. S'il vous plaît, bon compte la piste. Waduka, contre la piste. Waduka, Sorosali, Namosité, Defata Kiti. Maman, Mami Kavungu, contre la piste. Soit papa, contre la piste. Anzi, io cangeli, Eloki, Lelo posso, Movima e Koki. Gaya wana koliateo susina mote manangali kapo yebisanga nini na sala koko akufatika ngai nayo na modio lingio bosala malobola kaka koko na simeti malobola elisaka bato latina tara tibetra oloba kioko boya meteo atapasi ya moya liwa yebisanga nini na sala c'est toi mon cœur, c'est toi ma vie. Un des 500 ans à Gokoufay, il va la relais sur mes yeux. Sans qui a qui n'est dit comme on a dit tout le temps dans ma soussouée. Mais ma maman n'a habité ma maman zali comme Missa Moki. Sans qui fait qu'elle n'a monté, mais Koluka Maïna va notre Luka ma souvenir, koko kutanga pembeni ya motema na yo. Na manina zali kozela ndatie, tonga ekotanga e. Mutu ebakopesa na raison, foteme ya ntango e. Mitula oyo nazwi enote na mokili na koluka se na Bible. Ona kokaka te osilika elati, lobisa molinga ye. Soki lelo tokabwani natikaka bango moko bakoseka biso mosika toti na manyema tokobala Kinshasa lelo yeba ngai soki nalesi yo kisi nakosala tupu yo saza adatie bien. Batonyo so baza kobina kasi nazali komona président Kambulu te Barami président Kambulu Barami contre la piste s'il vous plaît. Kin Cargo Express otindi lelo ekomi lelo président Barami contre la piste. Bande koma bolingo sikoyo tokosambela lokola boza mitema ngolu
tokosambela soki nalobi nakende wapi bino mpe kozonza na kitoko te bien ya poli nakende wapi dati nakende wapi dati nakende wapi dati nakende wapi kambulwe ngai nakende wapi bana ntangu oyembaka pete vraiment oh là là ngai nakende wapi dati nakende wapi dati nasina mpona yo na motema ngai nakende wapi dati nakende wapi nakende wapi dati nakende wapi nakende wapi rafe nakende wapi nakende wapi ya repi nakende wapi nasina mpona yo na motema kotikanga te poli noki nakokweya poli ya mama Chantal Maki Malauka Aïe Mabise Ketani oh ma bise Chisakuma Fariseo Molaï petit frère propre José Wanduka King Cargo Express. King Cargo Express. Matuko ekomi molingo na biso ezali na maboko na yo tika kotala pembeni okoya komona bayomo balekinga tika nini toswana na se ya loto na toko bomwe kumbakambo natie moto ya kokumbaka makibarami akoswanaka ta kolmonaka te olingo ezali lokola ekoti ya libo ekokumbanaka na nzete mibale te na bimi babengaka bosi babengama ekopartage oh journal King Cargo Express mon ami agence ya sûr ekei lelo ekomi ekei lobi ekomi de Castro
maman chanta. Kacho Jonal Ozwangai Ozwaye Est-ce que ça l'a Patrick Malwavengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya Sire bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Femme Express izali agence ya Sire oyo bakutia biloko mpe uzia yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi Global Express bato bozali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusuzano numéro 9 na Kasavu bana Kin, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Etienne, bana France mobimba babi agence ezaka moko Maman Global PM Express Patrick Malwavengi. Air d'ouverture la chose à l'idée lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Voilà bino bato bozali na poto olingi kotinda biloko okela na Afrique mais oza kutuna Global Femme Express ezalaka wapi eza esika kokunga te eza bongo na Chateau Rouge soko oye na Chateau Rouge okoti Chateau Rouge otuni numéro 25 rue Léon Bandiku wana okumona Global Femme Express. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour reçoit la délégation basée à l'étranger précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours tinda la poli, nous avons la fret dans conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et le tinda en avion. Le tinda pour la petite poli, la poli express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, on a un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que le monde a mis au fouti à la poto, au salut maramion sur ma kin, la ndenge ya biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD na yo, au monde ndenge prestation et les kaki na kin, selon vous na yo. Bandiku, Global Femme Express, ils ont agence ya Sire, oyo bakutia biloko, pe uzia yango na assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, na sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez biloko, c'est on a quelque chose, na biloko.